Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter son 85e anniversaire. Papa et maman, cet anniversaire, nous l'avons placé sous les signes du travail. Papa Koutou, Papa Mwabanda, Papa Mwalongo, c'est une personne. Nous avons placé cette journée sous les signes du travail. À l'époque, quand Papa Koutou venait, c'est lui qui nous faisait faire les petites années. Il y a une phrase qu'il utilisait qui, moi personnellement, me faisait toujours mal. Il disait toujours, j'ai bien mendié. Je viens mendier. Ce n'est pas parce qu'il a emporté avec lui l'argent. Non. Il nous montrait comment travailler et comment gérer l'argent aussi. Parce qu'il ne cessait de dire, par exemple, dans tous les responsables, qu'un responsable ne garde jamais l'argent. Un responsable garde les documents. Un responsable donne l'ordre de sortir d'argent, d'acheter telle chose. Un responsable ne garde pas l'argent. Il ne cessait de nous dire, il faut garder l'argent en banque. Ça, c'est des conseils simples de pratique qu'il nous donnait, qui montraient bien que nous devons rationnellement gérer l'Église. Il disait qu'il venait mendier. Comme je vous l'ai dit, moi, cette phrase ne me plaisait pas. Et aucun d'entre vous sont du même âge que moi. Le premier grand tisane qu'on avait fait avec Papa Koutou, c'était, je crois, après la fête du centenaire. À l'époque, nous avons eu combien? 40 000 francs. Mais c'était des miracles. C'était à l'époque la CPK qui avait gagné cette citane. J'espère que ce sera encore le cas aujourd'hui. C'était la CPK qui avait gagné le citane ce jour-là. J'espère que ce sera le cas encore aujourd'hui. Papa et maman, aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Papa Koutou. Aujourd'hui, nous allons lui dire que Papa, nous refusons que vous veniez mendier. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Aujourd'hui, nous venons t'offrir un cadeau, un bon cadeau d'anniversaire.
Donc, coupe est coupe à dirigeant. Mais tout même encore le lot, puisque paroisse a commandé qu'il coupe mais réalité. Donc, au symbole, il y a Tata to Maman Oyo à Kogalier Vélo. Tata to Maman Oyo à Kogalier Vélo à Kotia Yemo Kotinzali Kolega Batunion surtout à cause de la symbole coupe Oyo. Dimanche prochain, c'est une coupe communauté européenne, ça est une coupe définitive. Coupe Oyo, et la coupe ya paroisse de Paris, à Ganyaki Yango, Nairok Mobimba. Tout ça qui coupe Oyo. Coupe Oyo, le paroisse de Paris, a Tiango en jeu. Na groupe Nyon surtout à gagner le lot à cause de la coupe Oyo. Quand on a ça, il y a des gens qui ont tous les deux coups et que ne pas y avoir. Qui va dire soyez? Qui va dire soyez? Oye Koya! Oye Koya! Oui! La tango totalia wa lelo. Papa Mfumambanza sango ese ekomi. Papa Mfumambanza lelo ba kamera nyonso to ezali braqué na Paris. Nzambe a braqué kamera na Paris. Satan pe azali na braqué kamera pa wapi? Paris. Est-ce que Satan kolonga? Nzambe a braqué kamera na Paris. Satan braqué kamera na Paris. Papa sayo kwa kisango ke ntinisali ezali ya makasi. Na Kisasa, bato ya Kisasa bazaka kozela situation ya lelo. Nebite so banda batuni babengaka, paroisse tobengaki te kuna koloko. Mais kuna nyonso tu aza kozela kaka suite oyo koleka lelo. Donc victoire ya lelo ekoyebana so tokosilisa mosala to tokosilisa te. Est-ce que kosila to kosila te? Donc lelo ndenge papa aza koloba mikolo yo oye koya eya sie zola lelo ndenge tolobaki mikolo eleki tokosala nzinzani moko esalama te na monde. Tokosala nzinzani ya suka ya monene bato basalaki yango Angola. Toyebi te soki ntan nini bazwaki mpona kose prepare Angola batiaki grand $3000. Mais lelo biso na Paris nzinzani tokosala nakanisi ndenge tosololaki bakwa base tozali lisusu bato ya basante ya badesante donc tozomata likolo Paris oye! Paris oye! Paris oye! Ya papa! Donc lelo topesi nzinzani na papa oyo akosokipe mpona nzinzani victoire ya lelo toza kotala ndenge nini nayebisi bino ke Satan abrake mpe banani na ye awa. Nzambe abrake Satan memaka nini? Makelele. Satan memaka nini? Donc mosala tokosala lelo efu tovanda calme, tovandi calme ntango moto awuti kuna azoya na 20 000 na ye mabuku oyo azoya na 50 000 mabuku oyo tokosala wa soki tosali kokende loba te na pembeni kuna bamwasi nango babakati na tie 20 000 wana etali nga na Nzambe na ngai kibangi soye kobenga na famille na ngai toloba bayebike nasalaka soki nasali te bakosepela te. Omoni bakamera nyonso to ezali awa filme oyo Kisasa ezokende charge après ye oyo azokende ntango bakomona batali mama Mikala kuna azobima
bato na kisasa kuna bakosepela to bakosepela te balobi mwana na biso aza kuna azosala mpo na biso ntango bakomona papa justin zobima bakosepela to bakosepela te alors tosala mosala ya solo moto mosusu akokomisa biso te ezali papa tozali biso na conseil ya mingi ya kopesa lelo te puiske tozo totondi na baconseil oyo ekoki tokosala ntinsali na biso